qui rendra ton sang pur. Oko purifier makila na yo, ata obotama na famille ko babeka makila mabe, mais soki liloba oyo la vérité ekangami na monoko na yo, ezali pene na yo, osengoye na note, ata obotama na famille ya makila mabe, makila na yo ekobonga. Alléluia. La source de la vie, la source de l'économie, c'est la terre. Alléluia. Mais nous avons la ce qui signifie que économiquement, il y a souffrir, il y a vous avez mais pour besoin des impasses, il y a besoin des impasses. Azanaye la RDC na RDC bazo sur la bango eloko ya kolia ya kolata moi vie eza nango mais yo ozozwa te la Caïn osali nini wana Caïn a commis déjà ne konaye Abel nzamba lobi osali nini na lobi te na sali lokote dans la mobomi animaka facilement te na sala le côté nzamba lobi babina sali po mulingani tanga masolo boucle pour exhortation le côté la prière et puis le côté na étape mususu ya mabongisi ko etali lingomba na biso. Enseignement de la mission, ils allaient au combat. Maintenant, on va passer sa mission tableau, on va fatiguer dans le mot. Mais la Calicie, vous avez une image de l'amour. Enseignant la mission au Elobi, de l'éternité à l'éternité. Le parcours Yamout, avant Kili. Tolobi ke touta ke pa nzamba tindi biso na mokili etant toye na mokili toyaka na nzela ya kobotama. Amen. Tobotami tobotami na tata pe tobotami na mama. À part Adam na Ève oyo bakotamaki na tata te pe na mama te. Mais avant toi kobotama koko na biso Adam na Ève bango bakutalaki na likama bakweyaki. Alors bazobota mwana liboso ya mibaleti bana nyonso na eta ya kokweya. Est-ce que lososola tata oyo akweya mama akweya aboti. Bible pose question, est-ce que na eloko oyo ezali impie eloko ya pire ekoko bema kuna eloko ebeba est-ce que yo osasi ke ekoki kobimisa eloko oyo ya kitoko nazotuna eza pasi et biso nyonso en tant que moto obotama na tata pe na mama yeba ke tobotamaka na eta ya kobeba. Amen. Est-ce que vous asseyez? Amen. Tobotama na eta ya kobeba. Alors tant tozobotama toza kokuta tata na yo mama na yo
bango basigna déjà ba contrat na Satan, basala ba alliance na Satan, bayokana na Satan, bango bakoma déjà ba esclave ya Satan. Mwana nkoyo azadana. Oui. Mwana nyoka azadana. Nyoka. Bango basala alliance na Satan. Baboti yo. Boyebi tango bakwenda jardin d'Eden. Nzambe ayebaki na ye. Siko Nzambe le soir aye ko visiter bango parce que Nzambe azali na habitude ya koya ko visiter ka bango. Konsa ya Nzambe ezali ayake pa ya moto a visiter moto atala ndenge nini moto azali ko vivre azali malamu to azali malamu te. Nzambe alingaka azala contact na moto. Alléluia. Tango aye Adana Eve bayoki kaka mongongo ya Nzambe basalaki nini bakimi bake kobomba na katikati ya banzete ya jardin. Combien de personnes qui m'en sont bat balingi kobomba balingi kokima Nzambe oyo atinda bango na mokili oyo apesa bango mission ya koya kosala awa. Conscience na bango ebemaki, une conscience souillée. Moto soba comme la conscience souillée akoki ko supporter la voix ya Nzambe oyo azali pire. Ako supporter yango te parce que conscience na ye eza kobeba. Ata oteye vérité mais ye ako contredire vérité. Eza boyete. Ba pasteur bazobuka mbongo. Ba pasteur bazobuka lokumu na bango. Wana bolanda bango te. Ce n'est pas la vérité. Azaba aventurier et mutu na mutu akokende kozwa exemple obele ya pasteur oyo aza ya mabe to oyo aza na kopengo ya kopengo. Lobi cousin Nangai azali procureur na Lubumbashi atinga message pasteur moko kuna Lubumbashi azo sokola ndimi na Nzambe alors vima ya kobwakela bango na basi na nini lokola oyazana ya catholique alikola santala bino ma pasteur makambo zosala ba aventurier. Mon temps conscience naye est comme impire à contredire toujours la vérité de Nzambe. Amen. Adana Eve bayoki mungongo ya Nzambe olieba yako ya Nzambe bakimi ndeko na ngai kokima vérité te yebisa muninga na kokima vérité te kokima vérité te soko limoyeba moto akoyi observer alingi susu kosipote vérité te alinga lokuta alinga bavanti bazali na matanga vendredi tolala na matanga. Alors modérateur on a natosaki ye te parce que alors voilà tozobetela Nzambe maboko banana na Moussa de Liboso, on va mettre là pour ça. Alors, Baksa Bibane, Naratangai Raf, la bête de Nzambe, on a beaucoup de nous avons la bête de Liboso, la bête de Bibane, la bête de Miss, et puis à ici, non, il n'y a pas beaucoup de bêtes, non, à l'époque, Baksa Nafina. Est-ce que Ngaï, Ndek Nasabu? Na kondimilo kona ngana beta kite
n'avait personne n'avait place dans le collègue, on allait dans la paix pour sous avoir. Jamais. Vie dans l'ail, ils ont dépendre dans l'ensemble, ils ont dépendre dans l'ail côté. Amen. Amen. Au nom de fois, la paix, voilà, c'est notre année de combattre la vie dans l'ail. Qui sait? Parfois, les mêmes jours, on avait ma mort pour ceux qui, même 67 fois, mais quand les mêmes jours, on a tout fait. Nous dépendons de Dieu. Amen. Et puis, ça, mon vie, nous dépendons de ça. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Alors, Adam et Ève Bakimi, Bakebumba. Mais, nous avons à Bozawapi. Où est-il? Ndekulanga, nous avons Bozawapi. Maman Bozawapi. Papa Bozawapi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Mon kilo est ma cambosa kakate. Mon kilo va développer un ministère. Il y a qu'on persécuter battu. Il y a qu'on tombe la battu. Il y a qu'on y n'a battu. Même dans l'église. Les gens ont battu. Parce que dans le département, il y a persécution. Les journalistes dans le département, il y a des ateliers, mais pas de côté sur le département, il y a persécution. Ceux qui ont au télé, au salon, au salon, il y a persécuté. Le Kouta, la sécurité, le Kouta. Tous les jours, pas mon accueil, on a courage. Il y a que ça, on s'en ensemble. Pas pour persécuter. Oh, c'est la vérité. Kaka babu, oh, ba yebiyo, oh, ba zan zinga na yo, ba persécuter. Même Yesu okutana. Oui, Yesu, mission Zamatina ye. Aya pour sauver l'humanité. Et ensemble volonté na ye que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Dikana, fondre parenthèse. Ba apôtre nyosha Yesu. Basalaki ba Yuda, ba juif. Parce que au gay ya ba juif, nzambo ya sala le ciel et la terre à Zanzambe na bango moko. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment muntu a comme égoïste qui n'a niveau nzambe? Nzambe bazomona ya bango moko. Yo mutu mosusu a Zanzambe ba yote. Est-ce que vous comprenez? Alors, bazali na naba samaritain. C'est pour Yesu faut akota na Samarie. Quand Yesu akota na Samarie, Yesu ayeba ke entourage na ngai bazaba Yuda. Balinga na kate na ba Samarie, ba Samaritain. Na kati ya ministère na Yesu. Ba apôtre na ye baza na ba limite na bolingo na bango. Bango balinga kaka ba Yuda. Bayebi nzambe ya bango moko aza nzambe ba mosusu te bako accepter moto mosusu te. Ba apôtre Yesu ake na pluie. Yesu azali na stratégie ayeba ke place oyo azofanda bato bayaka awa. Alléluia. Et surtout basi. Alors, atteindre Bayuda, parce que tu vois dans la nature, Nyama, préoccupation ya Nyama zaka na préoccupation mibale. Kolia na reproduction, kolia na kokoto. Lokota, Nyama pesa ye kaka biloko ya kolia, c'est fini. A commis domestique. Et puis, tout ce qu'il fait
ils allaient chasse pour le camélo qui a collé. Et puis, au Bota, il y a moyen de se jamais pour moi, afin de calculer si le lobby n'a pas ça dans le Guinée, n'a pas comme ça à le Guinée, n'a pas développé n'est jamais. Voilà le moto, Azui, Kolia, Obota, mais Abakisi, na Moussala, Loba Moussala. Abakisi na Moussala. Alors, yes, quand on a commis, n'a plus aye ici, baye pour naye. Parce que yes, a ça la lecture, n'a pas voyé bango. Kolia, alors pourquoi Kolia, aucun ne somba, de l'eau qui a Kolia. Oye soit dit qu'à la asala moussala librement. Alléluia. Parce que Yesu soka yambaka, moi sois na Samarie, na présence na bango, résistance et lié saï, discussion et lié mata. Yesu soit dit bango, aucun ne somba de l'eau qui a Kolia. Préoccupation na bino Kolia. Moi, c'est Samarie aïe. Dans aïe, Yesu a servi sa main. Yoka, un des Samaritains. Yo, aux amoureux, n'est nous c'est la main. Ngai, nous Samaria. Et Koki, au Salimate. Yesu a le sokoye baka. Mon toit a aussi normal, yonde pour le aussi normal. Alors, Yesu a été touché, point faible, il y a moi si on a connu mon bal de Ozawa. Alors, côté, la salle n'a pas été. Moi, soit esprit d'ailleurs, les élèves clients, Azan et Bousson d'ailleurs, sont clients. Peut-être, voilà, peut-être 6e, parce qu'Azan est déjà la 5. Nous allons pas lutter. Moi, ça casse occasion pour Asala qui nous bat. Mais nous autres, nous sommes en Moussala, Loba Moussala. Et Moussala, nous avons pour gagner la âme, pour sauver la âme. Yesu a dit c'est na oyo au lobby vérité. Parce que au bala mi bal mi tam et oyo ozana ye azana bal na yote. Hein? Asukuki. L'évangile est bandé. L'évangile. Moi, Salomé, nana kutanate, na muntu oyo aye makamanda nyos. Gagné. Mais yoka baye koli. Tamba zozo batal azolo banini na mwaswami. Les apôtres, basalakada Yesu, baye bien. Mais bamoni azosolo nana na mwasi makamuni makanisa batezaki nini nazotuna yo Yesu nani bamona ye na mwasi te si bamoni na mwasi bazosolo bango mibale makanisa na bango ezaki nini alors tipo akosala biso et surtout lokola azange kolalaka na ngomba na baveye ya mo abunga kana butu nzoka nde akele na eko kolala quelque part siko tozwiye nzoka nde Yesu oyo azosala kadre ya mosala na ye. Alléluia. Pour gagner ma âme. Mwasi ntango ayoki batouche point na ye alors oui c'est fini. Nakutani na moto oyo ayebi nyonso. Alléluia. Priez nanga lelo okutana na moto oyo ayebi problème na yo. Alléluia. Oyo ayebi makambo na yo, oyo ayebi malade na yo, oyo ayebi pauvreté na yo, oyo ayebi machute na yo, oyo ayebi kokelela na yo. Nakutani na ye. Et puis asuki wana te. Akibimba ke koyebisaba nakutani na ye témoignage loba témoignage
témoignage nini yo ozana ngoko na Yesu. Témoignage nini ozana ngoko na Nzambe na oyo nyonso asali mpo na yo. Est-ce que Nzambe nana pamoli yo te? Nzambe nana délivre yo te? Nana intervenir na vie na yo te? Mais témoignage nini ozana yo. Mwasi wana Mosamaria akimba ngoya nakutani na oyo ayebi nyonso. Nakutani na oyo ayebi makambo na ngai. Alléluia. Batu baye ebele. Sans campagne. Eza kinti te voilà basali kinti ba musicien bazobeta bambunda banini. Nzambe ayebi comment pour gagner ba âme. Alléluia. Baye ebele. Ba âme tant baye ba moni Yesu, ba yoki Yesu. Moi son âme ba tient de côté. Parce que baye a quoi ça va dire ndumba. Dans la Bible c'est ton limité pour la yo boye biso mais biso moko to moni. Alléluia. Et to yoki. Souci ensemble, les amis pour que nous à sauver, mais ailleurs la vérité. Alors, tant de Botami, na tata, oya kukweya, mama ya kukweya, donc comme un esclave, il y a Satan. Parce que n'est que ça boye. Biloko tozwa. Et pas la tata na biso, papa maman photo hérita et comment jouer rôle il y a lien, l'homme lien. Lien. Na ba oyo basala science na biologie baya ko laksa biso acide moko babelaka ADN. Voyez bien, n'est-ce pas? ADN et soit par information nyonso eza pa ya tata to et pas ya maman ba communiquer yango et pas na yo oyo ozwa kuna et que c'est de produire et pas na yo bokanisa nano ozana ADN na moto oyo abeba akweya et que c'est de produire et pas na yo. C'est pourquoi, bien aimé, Motonios Ozala Nani Luka Yesu Christo. Alléluia. Luka Yesu Christo. Nadir Otozwa pas Adam. Na Ève. La nature pécheresse. Nadir Yamasumu. Nadir wana etika kabiso te ata okomi mo Kristo. Amen. Nakomi pasteur, presbytère, représentant apostolique, mais fonayeba ke nazo unda na nadir oyo ya masumu. Il faut na sala tout na longa yango. Alléluia. Oyo edita nature pécheresse etika kabiso te eya kotika biso kaka tango okufi pendant que ozala bomo yeba kozala bitumba loba bitumba na nature wana pécheresse nature ya masumu malgré foi na yo malgré onction na yo mais nature wana elandaka biso yeba ya Mungu nature wana ezomenase mutu nyonso. C'est pourquoi bien aimé il faut tango nyonso olukaka toujours Nzambe oyokaka mateyi osambelaka ozenaka otangaka Bible parce que oza na bitumba. Alléluia. Et bitumba wana courte exhortation, le côté de la prière, et puis le côté de l'étape, nous sous-sous, il y a un ici, où est allé l'ingomba la biso.
image na yango. Enseignons la mission au Elobi de l'éternité à l'éternité. Le parcours ya mutu awana mokili. Tolobi ke toutaka epai na Nzambe, Nzambe atindi biso na mokili. Etant toye na mokili, toyaka na nzela ya kobotama. Amen. Tobotami. Tobotami na tata, pe tobotami na mama. À part Adam na Ève, oyo babotamaki na tata te, pe na mama te. Mais avant toi kobotama, koko na biso Adam na Ève, bango bakutanaki na likama, bakweyaki. Alors bazobota mwana liboso ya mibaleti bana nyonso na eta ya kokweya. Est-ce que nous sommes là? Tata oyo akweya, mama akweya, aboti. Bible se pose question, est-ce que na eloko oyo ezali impie, eloko ya pire ekoko bema kuna, eloko ebeba, est-ce que yo osasi ke ekoki kobimisa eloko oyo ya kitoko nazotuna eza pasi. Et biso nyonso en tant que moto obotama na tata pe na mama, yeba ke tobotamaka na eta ya kobeba. Amen. Est-ce que vous asseyez? Amen. Tobotama na eta ya kobeba. Alors, tant tozobotama, toza kokuta tata na yo, mama na yo, bango basinya déjà ba contrat na Satan, basala ba alliance na Satan, bayokana na Satan, bango bakoma déjà ba esclave ya Satan. Mwana nkoyo azadana, oui, mwana nyoka azadana, nyoka, bango basala alliance na Satan, baboti yo. Boyebi tango bakwei na jardin d'Eden, Nzambe ayebaki na ye. Siko Nzambe le soir aye kovisite bango, parce que Nzambe azali na habitude ya koya kovisitaka bango. Kosa ya Nzambe ezali ayake epai ya moto, avisite moto, atala ndenge nini moto azali kovivre, azali malamu to azali malamu te. Nzambe alingaka azala contact na moto. Alléluia. Tango aye Adam na Ève bayoki kaka mongongo ya Nzambe, basalaki nini? Bakimi bake kobomba na katikati ya banzete ya jardin. Lelo, combien de personnes bazokima Nzambe te? Bat balingi kobombama, balingi kokima, kokima Nzambe oyo atinda bango na mokili, oyo apesa bango mission ya koya kosala awa. Conscience na bango ebebaki, une conscience souillée. Moto soba comme la conscience souillée akoki ko supporter la voix ya Nzambe oyo azali pire. Ako supporter yango te parce que conscience na ye eza kobeba. Ata okeye vérité
vérité, mais il y a contredire la vérité. Et ça, pour été. Le pasteur, par exemple, le pasteur, par exemple, ce n'est pas la vérité. Azaba aventurier et nous a besoin exemple belle ya pasteur oyo aza ya mabe to oyo aza na kupengo ya kupengo lobi uzenangai azali procureur na Lubumbashi atinga message pasteur koko kuna Lubumbashi azo sokola ndimi na zama alors vima ya zokwakela bango na basi na nini bon lokola oyazana ya catholique ali ko la santala bino ma pasteur makambo zo sala ba aventurier montant conscience na ye est comme impie à contredire toujours la vérité ensemble. Amen. Alana eba yoki mungongo ensemble. Olieba yako ya ensemble. Bakini. Ndekunangai kokima vérité te. Yebsa muninga na kokima vérité te. Kokima vérité te. Soko limoyeba muto akoyi. Observez. Alingi sous pour supporter vérité. Alinga le Bouddha. Alinga Bavanti. Bazai na matin, vendredi colère na matin. Alors, modérateur, on a la consacrité. Parce que voilà, toujours bête dans le sang de ma boue. Banana, Moussa Télébosso. On va mettre comme ça. Alors, Baksa Bibane, Naratangai Raf, la bête de l'ensemble, on a beaucoup de mobilités, nous avons la bête de l'ensemble, la bête de Bibane, la bête de l'ensemble, et puis à part ici, nombre de beaucoup de bêtes, nombre d'années que Baksa n'a vu. Est-ce que Ngaï n'est pas ça? Na kundi mbilo bona ngana beta kite na beta kite paso na be classe na kolebe do ba ale na ngape kusuka bona jamais vie na ngai ezo dépendre na nzambe ezo dépendre na ngai mon côté amen amen au nom de foi na beta voilà c'est notre année de combattre na vie na ngai qui sait. Parfois les mêmes jours, on avait ma bonne même 67 fois, mais quand les mêmes jours, on a tout fait. Nous dépendons de Dieu. Amen. Et ça, on dit la vie, nous dépendons de ça. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Alors, Anana F. Bakimi, Bakebumba. Mais, nous avons à Bozawapi. Où est-il? Ndekunangai nous avons Bozawapi. Maman Bozawapi. Papa Bozawapi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Mon kilo est ma camboisa gagate. Mon kilo. Va développer par ministère. Il y a que persécuter battu. Il y a que tomber battu. Il y a que yina battu. Même dans l'église. Les gens ont battu. Parce que dans le département, il y a persécution. Les journalistes dans le département, il y a des admis. Mais il y a un département, il y a persécution. Ceux qui ont au télémi, au salam, au salam, il y a persécuté. Le Kouta, la sécurité, le Kouta. Tous les jours, il y a un courage. Il y a un salam, au salam, pas persécuté. Oh, c'est la vérité. Kaka babu, oy ba yebi yo, oy ba zan zinga na yo, ba persécuté. Même hier son Kouta.
l'humanité. Et nous sommes volonté que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Digana, fondre-moi parenthèse. Apôtre nyonso ya Yesu bazalaki bayuda bajuif parce que orgueil ya bajuif nzambe oyo asala le ciel et la terre aza nzambe na bango moko. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment mutu akoma égoïste tina niveau ya nzambe bazomona ya bango moko yo mutu mosusu aza nzambe na yo te? Est-ce que vous comprenez? Alors, bazali na ba samaritain. C'est pour Yesu faut akota na Samarie. Dans Yesu akota na Samarie, Yesu ayeba ke entourage na ngai bazaba Yuda. Balingana te na ba Samarie, ba samaritain. Na kati ya ministère na Yesu ba apôtre na ye baza na ba limite na bolingo na bango balinga kaka ba Yuda bayebi nzambe ya bango moko aza nzambe ba mosusu te bako accepter moto mosusu te ba apôtre Yesu ake na pluie. Yesu azali na stratégie ayeba ke place oyo azofanda bato bayaka awa. Alléluia. Et surtout basi. Alors atali bayuda parce que tu vois dans la nature nyama préoccupation ya nyama zalaka na ba préoccupation mibale kolia na reproduction kolia na kokota lokota nyama pesa ye kaka biloko ya kolia c'est fini akomi domestique. Et puis tout ce qu'il fait ezali chasse koluka biloko ya kolia et puis kobota nyama ye soki na ye wana jamais komona nyama afanda akokalikile sikoyo lobi na kosala ndenge nini na kobongisa awa ndenge nini na kodevelope mine na ngai ndenge nini jamais. Wana nyama moto azwi kolia kobota me abakisi na musala loba musala abakisi na musala. Alors Yesu tanga komi na pui wana ayebisi bayekoli na ye parce que Yesu azosala lecture na bango ayebi bango kolia. Alors pourquoi kolia okende kosomba biloko ya kolia po Yesu atikala asala mosala librement. Alléluia. Parce que Yesu soka yambaka mwasi na Samarie na présence na bango résistance elingi esali discussion elingi emata Yesu atindi bango okende kosomba biloko ya kolia préoccupation na bino kolia okende biloko ya kolia atikala yeboko mwasi ya Samarie aye tam aye Yesu asempesanga mai yoka ya ba samaritain babe yo oza moyuda ndenge nosenga mai ngai musamaria ekoki kosalema te. Yesu alobi soko yebaka moto azosenga mai yo nde moto olingo osenga mai. Alors Yesu a été touché point faible ya mwasi wana kunya mobali ya wazala alote na sa mobali te mwasi wana esprit na ye ezala ke client azali boso na ye Yesu client peut-être voilà peut-être 6e parce qu'azali déjà na 5
occasion pour asala kindumba. Mais nous avons dit que nous avons dit Moussala, nous avons Moussala. Et Moussala, nous avons dit qu'on gagne la âme, qu'on sauve la âme. Yesu aye c'est na oyo olobi vérité parce que au bala mibali mitam et oyo ozana ye asa mibali na yote hein asukuti l'évangile évangile moi Salomé nana kutamate na mutu oyo aye makamanga nyonso gagner mais yoka baye koli tamba zozo batal azoloba nini na mwasi wana. Les apôtres basalaka na Yesu bayebi bien mais bamoni ye azosolola na mwasi makambo nini bakanisa bato ezaki nini nazotuna yo Yesu nani bamona ye na mwasi te si bamoni ye na mwasi bazosolo bango mibale bakanisa na bango ezaki nini tipo aposa biso et surtout le pour la jambe que nous donnons à Ngomba na baveye ya moi bunga kana butu nous avons à quel niveau pour là quelque part c'est quoi de juillet nous avons quand Yesu oya sosana cadre ya mosala na ye alléluia pour gagner ma âme. Moi si tant yoki va toucher point naie alors lui c'est fini na kutani na moto oyo ayebi nyonso alléluia prier na lelo okutana na moto oyo ayebi problème na yo alléluia oyo ayebi makambo na yo oyo ayebi malade na yo oyo ayebi pauvreté na yo oyo ayebi machute na yo oyo ayebi kokelela na yo nakutani na ye et puis asuki wana te akili mbango ake koyebisa bato nakutani na ye témoignage loba témoignage nini yo oza nango mpona Yesu témoignage nini oza nango mpona Nzambe na oyo nyonso asali mpona yo est-ce que Nzambe nana pamoli yo te Nzambe nana délivre yo te nana intervenir na vie na yo te mais témoignage nini oza na yo mwasi wana Mosamaria akimi mbango oya nakutani na oyo ayebi nyonso nakutani na oyo ayebi makambo na ngai alléluia bato baye ebele sans campagne eza kilti teke voilà basali kilti bamusicien bazobeta bambunda banini Nzambe ayebi comment pour gagner ba âme alléluia baye ebele ba âme tant baye ba moni Yesu ba yoki Yesu moi sona ba tient de côté parce que baye a ko ya zakali ndumba dala baye c'est ton limité pour na yo boye biso mais biso moko to moni alléluia et to yoki souci ensemble les amis pour que nyonso à sauver mais ayer la vérité alors tant de botami na tata oya kokweya mama ya kokweya to comme ba esclave ya Satana parce que ndenge tozaboye biloko tozwa et pas la tata na biso papa maman poto hérita et comment jouer rôle ya lien loba lien na ba oyo basala science na biologie baya kolakisa biso acide moko babengaka ADN voyez bien n'est-ce pas ADN et soit information nyonso ezapa ya tata
to epai ya mama ba communiquer yango epai na yo. Donc oyo ozwa kuna eko se reproduire epai na yo. Bokanisa nano ozala ADN na moto oyo abeba akweya eko se reproduire epai na yo. C'est pourquoi, bien aimé, motonios ozala nani Luka Yesu Christo. Alléluia. Luka Yesu Christo. Nature otozwa pa Adam na Ève. La nature pécheresse, nature ya masumu, nature wana etikaka biso te ata okomi mo Kristo. Amen. Nakomi pasteur, presbytère, représentant apostolique, mais il faut naïeba que nazo unda na nature oyo ya masumu. Il faut na sala tout na longa yango. Alléluia. Oyo hérita nature pécheresse etikaka biso te eya kotika biso kaka tango okufi. Pendant que ozala bomo yeba ozala bitumba loba bitumba na nature wana pécheresse, nature ya masumu. Malgré foi na yo, malgré onction na yo, mais nature wana elandaka biso yeba yango. Nature wana ezomenase mutu nyonso. C'est pourquoi, bien aimé, il faut tango nyonso olukaka toujours nzambe, oyokaka mate, osambelaka, ojenaka, otangaka Bible parce que oza na bitumba. Alléluia. Et bitumba wana tata na yo na ya mama na. Est-ce que vous avez alors quand ça makila wana ebeba siko eza pa na yo alors oye na église Christo pasteur Raphaël Azoteya na te na sambeli na bengani mais makila wana ekolanda Bible lobby, l'âme de la chair, c'est le sang. La vie de la chair, c'est le sang. Le vie na yo, ils ont dépendre na makila oyayo. Mais gloire soit à Dieu, à la kisibiso, comment tokoki kokomi sa makila na biso pire. Josué chapitre 1. Verset 8. Maman Louise. Oy, buku oya maloba. Ezala mosika na yote. Mosika na monoko na yote. Na ba version mususu balobi na ndenge wana tu rendras ton sang pur. Oko purifier makila na yo. Ata obotama na famille obabenga makila mabe. Mais soki liloba oyo la vérité ekangami na monoko na yo ezali pene na yo osenoye nango te ata obotama na famille ya makila mabe makila na yo ekobonga. Alléluia. Okozala na succès na vie na yo okoreusir na vie na yo na famille na yo ata mutu moko areusisa te mais yo lokolo okangami na la vérité vérité wana ekokomisa yo moto ya succès. Alléluia. Kokeli koluka lupemba te o bafula yo tala awa nzambe azolakisa biso ndenge nini ye moko akoki kofula biso. Alléluia. C'est par sa parole tu peux être transformé. Le sang tokena na
Genèse chapitre 4. Et la Caïn. Au Salimini. On a Caïn a commis déjà Nekonaye Abel. Nous avons lobby au Salimini dans l'obité, n'a pas de l'autre côté. Dans la Mobomi, on n'y va pas facilement. N'a pas de l'autre côté. Nous avons lobby. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Makila ezalaka na mongongo. Makila egangaka. Ata obomi mutu yo obombi. Makila wana ekoganga evwana ye esukaka awa na mokili te emataka na trône Nzambe. Alléluia. Mawana baoyo bazosopa makila. Mawana bango tozo sambela, tozo ganga awa na mokili. Mais parfois mongongo oya yo ekosuka na plafond awa. Mais oya makila ekokende pa ya Nzambe. Amen. Yozolo Nzambe pambola ngai, Nzambe bikisa ngai, Nzambe nalingi okomisa nga boye. Mais je suis pas capable de m'apata. Mais makila, tant que je ganga, et ma takatina trône ensemble. Alléluia. Nous avons besoin de caminer pour nous. Nous avons bakrimine azoyoka. Est-ce que azoyoka va prier? Donc azoyoka va crier, ya makila. Alors imaginez-vous, na est, na biso, chaque jour, on ne fait que communiquer les nombres de disparus, les nombres de blessés, les nombres de morts. Congolais, nous avons plus bakri ya makila que mabonde de la biso. Parce que nous sommes pendant toujours bon de là, toujours soana, toujours yinana, toujours kambana. Les places pour soi des alliés, pour yinana des alliés, pour kambana des alliés, mon lit centre à Zawanate. Or, le Seigneur c'est l'esprit, n'est-ce pas? Il faut d'abord bon de la yéba pour na molim. Mais biso molim me posa la tête parce que naninga ka frère royote. Naninga sœur royote. Le Nzambe ne fait que recevoir les cris des sangs. Amen. C'est pourquoi nous avons sur ma tombe, frère, comme on m'a laissé sous-souter. Et ce jour-là, aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on a bombarder, comme on m'a laissé sous-souter. Avortement, pour ça les sous-souter. La poison, pour ça les sous-souter. Sinon, makila wana ekuganga ti epa ya Nzambe, malgré la bonne de l'ayo, Nzambe akoyoka yote. Amen. Est-ce que nous l'avons dit? Il y a ça mon égard pour ma sauter. Voilà, il y a ça va pour va confier, va conquis. Pour ma sauter. Amen. Si quand on dit ma bonne de la biso et ma ta et pas ensemble, kasi ma bakri ya makilate. Amen. Alors, ce que tu as, maman, quel est le verset 11? Verset 11. Et quand qui commémora malédiction de bénédiction, donc les sang qui circulent dans ton corps et qui peut véhiculer la bénédiction ou la malédiction. Amen. Et nous avons m'appelé Oyo, la source de la vie, la source de l'économie, c'est la terre.
Alléluia. Mais Nzamba laquelle yango mabe. Ce qui signifie que économiquement yo souffrir, au nyokoma. Ozana yo kaka na mukili. Mais pour ozwa eza passe. Yango bozomona ezala bato mosusu aza na ye na RDC oyo. Na RDC bato bazozwa na bango eloko ya kolia ya kolata mwa vie eza nango me yo ozozwa te. Ozozwa te makila yango naloba koboma lisusu te tika totraite mabe oyo esi tosali totraite yango nzambe alimbisa biso tobanda vi ya sika. Alleluya. Soki tosereponti ya possibilité ya kobanda vi ya sika, ya possibilité vi na biso échanger. Amen. Est-ce que oza convaincu que okoboma liso te nazoto na yo ozo répondre te nalobi oza convaincu okoboma liso te oyoki eza na bato mosusu baboma bato na maloba mosusu bato soki alobi yango na yo okamolo nga sikoyo na kokende wapi na kosuka wapi nakanisi naza komilie ya bandeko na ngai nzoka nde bazokomplote contre ngai mieux vaut natika na mokili oyo donc desi aza so na espoir ya kovivre te me moto wana akufi me nzambe azotala liwa na ye ekuti wapi ozokisi ye ozokisaka lisusu bato te loba amen. ozokisa lisusu bato te eza na maloba bamama bayeba nzambe moko lolemo esali nini eboma mabala eboma bato ebele, n'est-ce pas? Bamama bayeba na kaspi pa mama esi botraite lolemo esi bolonga mande boyebaka yango me lolemo ngo ezokonde kozokisa toza na mosala monene ya kosala alors les sangs est comme une malédiction de bénédiction. Quel est ce que Genèse chapitre 9 pendant le verset 4? Seulement, vous mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà. Tellement dans le 6, mais tellement Nzambe, Azanzambe oyo apesaka nyonso. Mais Azanzambe oyo azalaka ba reteni, loba reteni. Tango apesi mutu na ebandele régime oyo végétal. Moto atlipo na ebanda zaki végétarien. Kolia ba légumes matiti tout. Lia nyonso. Mais il faut que vous en arrêtez. Kolia nzete oyo ya koyeba malam na mabete. Amen. Kala epa na nzambe zate na kosala kaka ndenga na limite. Nzambe oyo tozana ye aza nzambe ba reteni lo ba reteni. Asa na ba réserve. Kosala nyonso te parce que omoni yango, parce que oyoki yango. Zala na ba réserve. Zala na reteni. Alors, c'est quoi la table de l'Église Salem et pas à Noé, à Bakissi Bango, la régime alimentaire, à Bakissi la viande, Moussouni, Goliaka, Missouni. Mais dans Missouni, on a Goliath sauté, à Jésus sous réserve retenu, Lia Moussouni, Kascolia Makilate. Amen. Est-ce que vous avez là? Moussoumilia nayo, mais Golia Makila te pourquoi? Alors Makila c'est la verset 4, 9-4. Vous mangerez point de chair avec son âme. Âme, ya Moussouni, et Zanini,
c'est le sang. Makila yalonde âme ya mosuni. La vie de la chair, c'est le sang. Amen. Continuez. 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Ndenge tozali awa Nzambe azolandela makila nyonso. Makila ezosindila na nzoto na yo, Nzambe ayebi yango, azomona yango. Ezala mabomi epai ya nyama, Nzambe akosenga yango epai ya nyama wana. Soki moto abomi yo, akosenga yango epai ya moto wana. Imagine toi, yo si okoma soki bato boni na maboko na yo, Nzambe azomona nini? Makila. Loba makila. Ala maboko wana Nzambe nadomboli maboko na ngai epai na yo. Kitisa mapamboli na yo, Nzambe alobi nakitisa mapamboli wapi? Na maboko etonda makila. Na maboko etonda makila. D'ailleurs quand je tourne maboko Nzambe azo détourner regarde parce que azomona makila. Alobi nakosenga makila ya moto epai ya moto. Yango bana Isaac ebana Jacob tamba nyaba bomba Joseph Ribin alobi dala totika omemanga na makila ya innocent. Et tant Joseph akuta na babona Égypte, tant Joseph a salaki ba Moïse akandi ndeko na bango et puis baye ko découvrir que yemo na Joseph Ribin alobi na yebisaki bino nini oyo Nzambe azoko redemander makila na ye epai na biso. Ne touchez pas au sang d'une autre personne. Amen. Namon bolendia bozoka mawa la toucher pour moko et c'est plus noté bozola la oh bino bozozeno yamba mapamboli et pourquoi il y a quoi la zone où on place mapamboli n'est-ce pas la zone où Nzambe asengaka makila ya moto epai ya moto. Nayebi yo nano boma moto te, n'est-ce pas? Nano boma te. Ok. Soki nano boma te, obalo boma te. Continuez obanga Nzambe. Amen. Voilà tozana 5, kene na 6. Si quelqu'un verse les sangs de l'homme, par l'homme son Babina sali pour me tanga masolo boucle.